les blocages n'existent pas. Waouh! Ça peut peut-être scandaliser un frère qui me suit. Ça peut scandaliser un papa qui me suit. Ça peut scandaliser une maman qui me suit. C'est là peut-être une connaissance qu'elle a accueillie quelque part. Azwa boboye bimoko quelque part. Alors, ayoki sikoyo, la machine de l'Éternel, le prophète Richard, alors que les blocages n'existent pas. Tu peux te poser la question pourquoi le prophète Richard a dit que les blocages n'existent pas. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai bien dit et je témoignais que les blocages n'existent pas. Pourquoi les blocages n'existent pas? C'est l'ignorance de l'homme qui constitue son blocage. Voilà. Blocage est à la kate. Blocage est à la kate. Mais ni nango est à la kate. Moutoise a bloqué na domaine songolo, na ministère na ye, na mission na ye, na ba projet na ye, to na makambo moko, azoka na ko réaliser, alinga bala kamsu na 2025. Alors qu'est-ce qui fait que moutoise a la bloqué? Bien le Seigneur, les blocages, comme je l'ai dit d'avance, les blocages n'existent pas, mais c'est l'ignorance de l'homme qui fait qu'il soit bloqué. Parce que balingi ba attribuer na satana makambo nyoso ya eseki na bango. O eseki nyoso ya mwana nzambe tokoki jamais ko attribuer ngo na satana. Tokoki jamais ko attribuer ngo na ba sorcier, tokoki jamais ko attribuer ngo na ba combat spirituel. Pote bat bakoma komona kaka soki lelo nga nazozwa te eza parce que bandoki ya famille nanga bandoki ya quartier babundisaki nga no famille nanga bango nde basali ke libala nanga epanzana. Non, ekoki kozala bitumba ya famille mais soki libala na yo bien aimé dans le Seigneur base nango eza base moko solide ebandeli nango ezalaka solide tanto mona base c'est-à-dire ebandeli lokola fondation. Olingo sala ba mission moboy. Bien, quelle sorte ya fondation oyo zali ko poser. Olingo banda ministère de le Seigneur. Quelle sorte de fondation oyo zali ko poser parce que fondation wana so eza solidité na eloko yo lingo sala. Olingo sala ba faire. Ebele ba banda ba faire. Ba simba ba mbongo. Mais mbongo bien le Seigneur eza base ya réussite à mutute. Mbongo eza base ya réussite à mutute. Mbongo eza base ya réussite à mutute. Na otko ba ke blocage dans la kate. Mais ni nezo sala que muto vive blocage dans la vie. Premièrement d'abord c'est l'ignorance. Les enfants de Dieu tellement que baza mal enseigné, bananzambe bazui, ba échec na bango, nyoso ba attribuyango na satana. Oh, soki nazo bongate, soki nazo réussir te, na makamu na sala, na bafer na sala, na ministère nanga, na kata manda nanga neti, de to mona ba konzi. Na isa ba konzi. Oh non, na manda nangai, pourquoi nazali ko échouer? Oh peut-être bandoki, oh batu balingi ngate d'abord wanate. C'est pas dire que pour yo réussir, il faut batu balinga yo. Et au cause de la taille yo mok batu bayini yo mozo réussir. À ta place yo bazo yina yo. Sokoza na connaissance, il y a l'oko yozo sala, pour poser fondation, il y a bien, vers le Seigneur, tu peux réussir. Shalom, shalom, soyez bénis de la part de votre humble serviteur, le prophète Richard, autrement dit, la machine de l'Éternel. Vous êtes bénis de partout où vous nous captez en ce moment. Vous êtes aux États-Unis, en Amérique, au Canada, vous êtes à Swaziland, vous êtes en Belgique, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Congo central, que le Dieu de ciel, le Dieu des miracles, le Dieu de faveur, soit votre bénédiction, qu'il soit votre Dieu de grandes choses. Voilà, bien-aimés de le Seigneur, je vous souhaite une
une bonne année et un nouvel an. Année Yasika Moula Tokota 2025. Je sais que c'est l'année de grandes choses. C'est l'année de la prospérité. Et comme nous, dans l'église, la main puissante de l'Éternel, dont je suis le représentant légal, on a dénommé cette année, c'est l'année des témoignages. Tu vas témoigner le Seigneur, tu vas témoigner sa grâce, tu vas lui témoigner aussi partout où vous serez dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit que vous nous suivez dans la chaîne intitulée Prophète Richard Officiel TV. C'est une chaîne qui vous édifie, c'est une chaîne qui bénit, c'est une chaîne qui construit la vie chrétienne de tout un peuple de Dieu. Vous êtes partout. Bien-aimés, on a toujours dit ceci, abonnez-vous dans cette chaîne et partagez et aimez nos enseignements. La paix de Dieu ne manquera pas à être votre partage. Voilà, bien-aimés le Seigneur. Nalobaka chaque fois tozo kosa la bilingue. Nous sommes en français, nous sommes à lingala. Vraiment pour aider tout le monde. Si vous nous écoutez en français, essayez vraiment de nous supporter aussi parce qu'on fait une bilingue. C'est-à-dire, on est en train de faire un petit mélange parce que il y a de ceux-là qui nous suivent. Peut-être ils ne comprennent pas bien les Français qui sont dans les fonds faits dans des villages. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, Toza Mukolo, Yalelo, Nzambe, Nabiso, Apambola Bino, Nzambe, Yabasakoli, Yabantoma, Azala Nzambe, Nabino, Azala Nzambe, ya bénédiction. Alors, bien le Seigneur, partagez live, partagez vidéo, partagez enseignement, Oye bako sauver un plus grand nombre de gens, hein? Surtout na ba contact na yo, partagez na bandeko ya Facebook, partagez na Instagram et la paix de Dieu sera votre partage. Et dans cette chaîne plutôt, vous ne serez jamais déçus. Hein? Vous ne serez jamais déçus parce qu'ici, c'est juste la parole de Dieu, l'exhortation, les enseignements, et puis des prédications, des messages bibliques, des messages de la prophétie, messages pour nos pays, messages pour des foyers, et messages parce qu'il y a des prophètes qui passent ici, il y a des apôtres, il y a aussi des évangélistes. Vous allez recevoir toutes sortes, hein, toutes sortes des enseignants de la parole, toutes sortes de prédicateurs, toutes sortes des évangélistes aussi, ils vont passer. Il y aura vraiment l'accomplissement de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, Nalina partagé Nabino et Lokomoko, très importante, oiko aider bomo inayo na sena tangu oyo, oiko aider couple na yo, eko aider ministère na yo, eko aider ba projet na yo et ba ko réussir. Et l'autre partagé, ils allaient intituler si la fondation pour la réussite. Waouh! La fondation pour la réussite. Moboko pour na ko réussir, hein, pour na ko réussir na yo, ko réussir la ministère na yo, ko réussir la libala na yo, ko réussir ya mission na yo, ko réussir ya voyage, ko réussir ya objectif, même na année 2025. Si tu veux réussir, suis cet enseignement et je sais que je vais continuer ça, mais je commence aujourd'hui. Hein? Enseignement Oyo, c'est la fondation pour la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokoti 2025. Alors, année 2025, bien que au beti ba témoignage, au yebi banzembo, au lobby nande ba déclaration ya ndenge na ndenge, ti na ba église, na ba télévision, na ba TikTok, na Facebook, na Instagram, ozali ko tatola que année 2025 eza année à réussite pour yo. Mais pour que l'année 2025 soit une année de la réussite pour toi, voilà la remède, voilà, bien aimé le Seigneur, les précautions qui peuvent t'aider pour que cette année soit une année de la réussite. Alors, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard. Je suis le représentant légal de l'église, la main puissante de l'Éternel.
Alors, bienvenue Seigneur, quel que soit là où vous nous suivez, écrivez cet enseignement, partagez, aidez un plus grand nombre de gens. Pourquoi? Le Seigneur nous a inspirés à parler sur cet enseignement, parce qu'on est en train de voir un plus grand nombre de gens au bazali ko échoué na ba objectif na bango, na ba projet na bango, na mission na bango, na ba vision na bango, na ba objectif na bango, na ba parcours na bango, na ba course na bazo sala, na mariage pe na kati ya ba ministère na bango. Un plus grand nombre ya batu bazali ko échoué. Alors pendant que on est en train de se confier à Dieu, le Seigneur nous a inspiré à vous enseigner sur la fondation pour la réussite. Waouh! Je commence par la prière parce que la prière est la base ya makambo ebele. La prière est eloko ezali ko sunga biso pe ba kotambola madame tante obondela tuzo ko senga faveur nzambe, tuzo senga intervention ya notre Dieu, ya Elohim ke azana biso elongo to bondeli Adonai Dieu tout puissant to sengi na yo nzambe wete oyo ba ko pambola émission oyo pambola ba yoki nyonso ba olanda biso partout oyo ndeko abetili ba kwa kolanda émission oyo Seigneur Dieu apambwa ma Seigneur Dieu étiquette message oyo et biki salibota moko et biki sa mwana nzambe moko azabi pa nyonso ala la sauver ala la guérir dans l'enseignement oyo na kombo na Jésus Christ bondeli petolobi amen. Alors bienvenue le Seigneur Shalom Toutikoloba la fondation pour la réussite. Bienvenue le Seigneur. J'avais dit ceci avant que je puisse vous enseigner, vous montrer qu'est-ce qu'est la réussite. Je voulais dire d'abord que les blocages n'existent pas. Waouh! Ça peut peut-être scandaliser un frère qui me suit. Ça peut scandaliser un papa qui me suit. Ça peut scandaliser une maman qui me suit. C'est peut-être une connaissance qu'elle a accueillie quelque part. Hein? Azwa boboye bimoko quelque part. Alors, ayoki sikoyo, la machine de l'éternel, le prophète Richard, alors que les blocages n'existent pas. Tu peux te poser la question pourquoi le prophète Richard a dit que les blocages n'existent pas. Bien, mesdames les seigneurs, j'ai bien dit et je témoignais que les blocages n'existent pas. Pourquoi les blocages n'existent pas? C'est l'ignorance de l'homme qui constitue son blocage. Voilà. Hein? Blocage est à la kate. Blocage est à la kate. Mais ni nango est à la kate. Moutoise à la bloqué. Na domaine songolo. Na ministère na ye. Na mission na ye. Na ba projet na ye. To na makambo moko. Azo kana ko réaliser. Alinga bala kamsou na 2025. Alors qu'est-ce qui fait que moutoise à la bloqué? Bien les seigneurs. Les blocages, comme je l'ai dit d'avance. Les blocages n'existent pas, mais c'est l'ignorance de l'homme qui fait qu'il soit bloqué. Ezali ignorance ya moto ne salake azala bloqué ou bien à vivre blocage na département na ye to na domaine na ye. Alors, je voulais dire ceci. La force, je suis en train de parler sur la fondation de la réussite. Non, la fondation pour la réussite. La force, la hauteur et la durée d'un bâtiment sont déterminés par sa fondation. Nalobi bien, force, hauteur, peut durée, il y a bâtiment, to ya ndaku. Et ça a déterminé na fondation na ye. Bien mais pour te ndaku e umela. Pour te ndaku e umela, ndaku e umela makas. Bâtiment e umela. Bien mais dans le Seigneur, ils ont dépendre na fondation na ye. Pour être bâtiment e umela, force na ye, to hauteur na ye, to dire na ye, ezali ko dépendre na fondation. Alors pourquoi je le dis ça? Un bâtiment sans une base solide a une courte durée. Hein? Bâtiment ezangi base, ozamakasi, bâtiment Tondako ezangi fondation. Tout le monde a bien le Seigneur. Bande kwebele babala. Babali na bango officiellement. Mais mariage na bango esala un mois. Libala wane sali nge panzani. Tout le monde a bande kwebele. Babanda ba ministère bien le Seigneur. C'est pas dire que baza ba sala nzambe te. Baza na bango ba sala nzambe.
bazana bango bana nzambe babanda projet ma libala babala ni pe mais libala na bango esali 1 mois esali 2 mois esali 3 mois libala epanzani tomona bande ko ebele batonga ba église batonga ba bâtir ministère alors nini sala ke ministère abati batu bazoya ayo tema lo banzambe azana ye pe musala nzamba solo mais nini sali ke ministère na ye to église atongi esala kaka plus ou moins une année église wana esali epanzani bien aimé dans le Seigneur ezalaka problème ya satana d'abord te ezalaka problème ya satana te parce que bandeko balingi ba attribuer na satana makambo nyonso ya eseki na bango o eseki nyonso ya mwana nzambe tokoki jamais koattribuer yango na satana tokoki jamais koattribuer yango na basorcier tokoki jamais koattribuer yango na bacombat spirituel po te bato bakoma komona kaka soki lelo nga nazozwa te eza parce que bandoki ya famille na nga bandoki ya quartier babundisaki nga no famille na nga bango nde basali ke libala na nga epanzana non ekoki kozala bitumba ya famille mais soki libala na yo bien aimé dans le Seigneur base nango eza base moko solide ebandeli nango ezalaka solide tant omona base c'est-à-dire ebandeli lokola fondation ebandeli nyonso eloko esenge topozaka base ya makasi olingo osala commerce olingo osala bamission mo boye bien quelle sorte ya fondation oyo ozali kopose olingo banda ministère de le Seigneur quelle sorte ya fondation oyo ozali kopose parce que fondation wana soki eza solide te na eloko oyo olingo osala bafrere ebele babanda bafrere basimba bambongo mais mbongo bien aimé le Seigneur eza base ya réussite ya mutu te mbongo eza base ya réussite ya mutu te mbongo eza base ya réussite ya mutu te na oti koloba ke blocage ezalaka te mais nini ezosala ke mutu avive blocage na vie na ye premièrement d'abord c'est l'ignorance et aujourd'hui les enfants de Dieu tellement que baza mal enseigné bana nzambe bazwi ba échec na bango nyonso ba attribuer yango na satana o soki nazobonga te soki nazo réussir te na makambo na osala na baaffaire na osala na ministère na nga na kati ya manda na nga neti de tomona bakonzi nenaisa bakonzi oh non na manda na ngai pourquoi nazali ko échouer oh peut-être bandoki oh batu balingi ngate d'abord wana te c'est pas dire que pour yo réussir il faut batu balinga yo et au cause la ta yo moko batu bayini yo mezo réussir à ta place yo bazo yina yo sokoza na connaissance ya eloko yo zo sala pour poser fondation ya bien vers le Seigneur tu peux réussir même dans un terrain dans un désert, tu peux réussir. Même au milieu des sorciers, tu peux réussir, bien le Seigneur. Tu peux dominer. C'est possible de dominer, même au milieu des ennemis, même au milieu des sorciers, même au milieu des malfaiteurs. Tu peux réussir. Mais, quelle sorte il y a base, oyo, vous allez composer. Quelle sorte de fondation, oyo, vous allez composer pour que au vivre réussite na bomo na yo réussite na domaine na yo réussite na kata likambo yo sala. J'avais dit ceci bien dans le Seigneur, un bâtiment sans une base solide a une courte durée, peu n'importe sa beauté, peu n'importe sa beauté. Un bâtiment sans une base solide, un ministère plutôt sans base solide ya makasi, lokola base ya makasi to fondation ya makasi ministère so otongango sans fondation ya makasi. Bien aimé dans le Seigneur, yeba na yo ke ministère wana quel que soit ampleur nango, quel que soit succès nango, quel que soit ndenge nini ozo yebana okosuka kaka na koshite. Un simple souffle de vent l'amènera à s'écrouler comme un jeu de cartes. Nalobi, moi mon pepe mouke. Au moins, tout le monde a ma balle belé bien le Seigneur. Et pendant moi une compréhension mouke kak. Net li bala moko na ebi et pendant na konani.
likambo kaka ya kopelisa mpule na kata ndako. Mwasi anakolala na lumière, mobali anakolala na lumière te. Alors siko mobali abomi siko ampoule na mama baolala, mwasi aka pelisi. Mobali aka bomi, mwasi aka pelisi. Bien aimé dans le Seigneur, moi incompréhension mo ke salema na kata couple wan libali wan epanzana. Libali wan epanzana. Elo yanda lobike eloko nyonso osala soko ozangi base solide na kata eloko wana yeba ke mo mopepa muke kaka mo mopepa muke kaka eloko wana kisala nini ekozala emporter ekosekrouler ekopanzana ekokweya bakomese ebele zinda bato ebele bashuwa ministère ebele kufa baeglise ebele panzana bato ebele toyoka bakombo na bango bakartona bakartona me basila lokola mopepe. Pourquoi? Parce que base na bango ezalaka makasi te toyoka ebele bien le Seigneur un tel azalaka na succès makasi un tel akartona mais akoma wapi bien le Seigneur. Alors nene sala bongo cause ya liboso ozo sala ke moto aleka lokola mopepe commerce eleka lokola mopepe libale panzana lokola mopepe eloko oza ministère panzana lokola mopepe ezali forte ya base solide soki fondation ya makasi te na eloko nyonso osala na commerce na projet yeba na yo ke eloko wana ekoumela te ata kobote nango. Je bien dit quel que soit sa beauté ata kitoko ya libala wana ata kitoko ya manda ozwa nango ata kitoko na yo ata kitoko ya bafere osala ata kitoko ya église mais soki église na yo eza na base solidité yeba na yo ke ekozala emporté na mwa mopepe muke église epanzana bapaster ebele oto yoka bakombo na bango bayebana na monde entier mais bien aimé le Seigneur mwa mopepe muke salema bakoma effacé. Et même bien le Seigneur je le dis de même pour la réussite qui n'est pas basée sur une fondation sûre et temporaire. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Psaumes chapitre 11 verset 3? La Bible dit ceci. Si les fondements sont détruits, que ferait le juste? Si les fondements sont détruits, que ferait le juste? Alors je dis ceci. C'est possible, bien le Seigneur, de réussir en faisant n'importe quoi. Waouh! C'est possible de réussir en faisant n'importe quoi, n'importe comment. La réussite peut venir par de diverses manières. La réussite peut venir par de diverses manières, telles que par des moyens diaboliques, par le travail. Réussite de koya na balolenge belé. Okoko réussir no pe na lolenge belé. Oko réussir na yo na lolenge belé. Na lolenge ya satana pe oke na monde satanique oko réussir. Oke pe oyibi. Ne bat musu basala ka yibi biloko ya mutu. A réussir pe musu pe ake a pomoli ndako ya mutu. A réussir pe a pamboli ndako ya mutu. Boutique a réussir. Mais est-ce que réussite wana? Réussite wana est-ce que ça na endurance? Est-ce que réussite wana na endurance? Okoki pe ko réussir na nzela fraude. Nanzela fraude, osali fraude, osali ba mafia, osali détournement. Pourquoi tout le monde a lelo, même ba konzebela mboka, o ba sala ba détournement. Bien le Seigneur, réussite na bango wana tellement que ezalaka réussite moko ya mabe. Baza bato balekaka lokola mopepe. Baza bato balekaka lokola mopepe. Nabike oko réussite pe nanzela fraude. Dengue Jérémie 17 zoloba. Jérémie 17 verset 11. Ajoutez aussi les vols à main armée. Ok, ne peut à main armée. Ok, au yibibile kwa batu. Au salimi sur makasi. Au bundipe au longi. Ou même parler de tournements, comme je l'ai dit, de fonds publics. Tu peux réussir. Mais ces succès ne dire que pour une brève de période.